ba mama to fanda te bébé quoi Chaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Osatiro ila takalia siange katana Nabituma basua yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya barin, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yango wana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamouré, Nyonso, Bamesana Kolanda, Irène Masiandoki TV, identité à Bundeso, maman Abino et la cabine, Kakaba, histoire vraie, pour Essa la Bino, Bavre Makasi, Nabanda Kunabino, partout, Bozali, Nengen, Lobaka, Nzamba Lola, à Pambola Bino, pour la patience, la fidélité, la confiance, Nenge Bozelaka, Masolo, Irène Masiandoki, et ça là, vraiment bien Makasi, en auto, Ebisaka Bandeko, Mingi Bozolanda Biso partout, Botala Kaka, maman Irène Masiandoki, maintenant nous s'abonner na Irène Masiandoki TV boko zala jamais dessus parce que biso to finga kate to betaka masolo ya solo to betaka aubergine te to sela ka proverbe 19:20 puis sunga yo nanga na suite ya vie partage ka vidéo maman Irène like vidéo ekosala biso bien makasi merci na bande nyonso bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi saliki mibali na mbongo ya Dorte Achille Kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 moi so amibla 22 ndakuna verchach ezalaka yo Betty la patronne to bosanité code mboka ya Willy Musheni papa social ya Willy Musheni code mondial Fondation Willy Musheni toujours tozo kende nango kaka bongo bandeko bolanda kabiso partout nzamba lola apambola Anastasie Vita Vitalo Tazi Vita Imana ya papa Trésor Chou balobi umela porte-parole na biso ya Maëlle merci na mama bibi chez Mwanzambi et uno en direct des 001 pourquoi pas Fifi Tomola japonaise maman na Erastine na balobi tantine voisine to pesi ba bisou na Béatrice Lokilo na Katia Londres ya monsieur fils Lokilo ndenge kaka na lobaka couple tokos Béatrice Lokilo umela ba mourir pa mourir Irène Masiandoki ya kaboye na la kabino masolo bandeko nanga posunga yo nanga na suite ya vie mokili eza na makambo ebele biso nazo betela bino eza lisolo ya ndeko moko ya mwasi abengi biso azali congolaise ya Brazzaville aza na kati ya Canada abi mama Irani beta lisolo nanga eza makambo eleki na kati ya vie nanga eza moko oyo kopesa basi to pe mibali force ya kobonde ya kolukelo nyanzambe ndenge tolobaka mama Irani nazalaki mwasi na kati ya libala nazalaki na mobali nanga na bana misatu na kati ya ndako mwana libosa kokisaki déjà 20 ans azaki déjà mokolo na baleki na mibale problème ni naza nango mama Irani nga naza congolaise ya Brazzaville mobali nanga paza congolais ya Brazza disons tovandaka na biso bien mais famille na balela mama bokilo nanga alingi makamba ko sambela mingi
alingi kosambela vraiment mingi alingi kozala na milia ba pasteur mais problème nini eza na kati ya prière mama Boutulo nanga to kobongola motema na ye to kosambela na ye ezaki yalinga kosambela oyo azaka toujours na ba prophète ba pesaki ba prophétie azana bisambelele ya ndengwana ba yebisaki makamba vi na ye makamba vi ya bana na ye asambelela bongo mama Irene na nzela koyoka yoka ba prophétie belé mama Irene bakenda koyebiseke mwana na poto asoki azoko avancer te eza po abalanga abenga mwana na ya mobali nanga ayebise makambo ki soki vine ezoko avancer te eza ponga na etuza mwasi na mobali mama Irene mbala moko ekotaki désordre na kati ya foyer na biso mobali nanga soka bandi kofinga nga mama Irene ondima te tolala mbetu moko kobeta kutu koloba ta kome ko maltraiter nga koma kini bakanda moko azo souffrir azana mbongo te mama Irene nga na salaka mobali pe asalaka ata bana basengi mobali mbongo yazaka na mbongo te mama Irene azalaka na mbongo te mais asala parce que salaire no ekendaka wapi mama Irene ngape na contribuera makasi na ndako ponga pe na salaka mais omba yalela kaka za na mbongo te nyonso na yaka na mutu na nga mama na yebisa eke soko azoko avancer te ezali ngai na yebisi ngabi papa oui ata soki na zandoki yaka na ba papier na musala yebisa nga mbongo no gagner combien o dépensera combien to sala ba calcul poto ba piaka no ezokota makasi ezouta kote nini alingi te nazaka kaka mwasi mabe mama so asimbi kofinganga na misho bana mama Irene bana bakoma ki traumatisé yango nazebisa ba couple mingi ya poto lo bana ngo Jérémy nzamba kota asuma ba couple ba Congo surtout ba congolais nzamba kota asuma ba couple na binoteza la Congola Brazzaville za Kinshasa ba africaine nyonso Jérémy Shabani nzamba pambola bi nzamba kota asuma ba couple ba congolais te depuis kaka Adam Katela nzambe lingala ke mwasi otindela kinga nzamba silika yango moni ba couple mingi koma na ba problème ebele pour nzamba zate na kati ba couple wana mama Irene soka zo finga nga bana bakoma traumatisé et koma ki soka zo finga nga oya mobala tema kuti na chambre oya landi ya mobala kuti na chambre msusu wana mobala na bana mibali misatu mama Irene bana bakoma bola mukona tongo ba vimbani oya soka koma ko bude papa na bango oya 14 ans ce papa zolo bani oya soka zo lenga zo bude papa po bana bamona ki mingi ko finga ko beta bana naza na 3 garçons na ndako mama Irene tala bana mibali balinga te ba beta kabita ba mama na bango na misu na bango ezala rapasi mama Irene azai kovana libala ka pona bana Boutulo alinginga te soka mukwala mama banga benge ba pesi prophétie kune pa ba prophète ne na Congo Brazzaville tanga ko benga biso na Canada mama Irene pasi na ndako ko swana ko bunda mama Irene compréhension mondie ko luka na komba na mona nga bitena ki mapanzambe po eske ki musete na ki ka kusambira na komena ka kusambira nazoka nga mutema na misana ki na comportement mbali bongo to bukola ka bana mama Irene ko suna kenda ka musala boye eske na salaka natala ka téléphone nanga grand frère nanga onga na landa na Congo Brazzaville abenga 4 fois tant on a suppose na rappeler grand frère nanga oh na benga 4 fois na ozo tabité na zena musasko na suppose bande kombali no bauti koleka awa na ndako famille mbali nanga eleki pa na biso kuna na Congo Brazzaville bake kotika lettre wana za lettre ya divorce lettre à divorce ba ko tikango pa na bino menga na mbali toza bien habité mobali na lobike il paraît boswana ka ya 3 semaines passées alobaka no bima na ndako yo lobaki ko bima te oza mwasho ya bana na mbongo avant bobo na fo asala lettre yanga ja sali lettre ba ko tike pa na biso yo kuna libala eza ya kokufa bi o eza kindokite na bibi na ndako loto soignité loto za ki bien ta kutu to soina na problème ni na bi grand frère merci na obengo so na sisi musama mère na sisi ki musana nga tant na zongi na ndako na komi kaka na ndako na kuti biloko na nga nyonso mbala kangisi atelemisi na balcon na biso ya biloko neza déjà libanda na balcon na boyi ko tiongo na couloir peut ko déranger ba voisin nanga joa biloko na o kende mama Irene na zo biloko na kende ndenge nya bizwa biloko no kende mama Irene na bandi ko soignisa mobile na bina ko bimate na bandi ko zo biloko na bandi ko kotsa na ndako nga bi balcon eza epananga bimisa ngona libanda voisin mo yo ko déranger awa azate vike ka ndeloko e kabol biso mo kula o mutu mutaza na partie na ye na ndenga ndako poto zangi na so na ndako asi bandako ezaka ndeti ba chambre na se salon na se ba chambre likolo bilo mo abongeza na manda ko mulai tendenga expliquenga mama Irene to bandi ko disicter to bandi ko swana na mobile mama Irene bana bazotala
to soin na bi balcon ezaka tanda kunanga parce que tsako na balcon ya cuisine na biso nga bezaka kaka tanda kubimisa libanda to bandi ko soina azubilo ka bandi ko bimisa libanda nga nazozo na ozongisa ndako mama ya na comprendre te mwana nga libuso mobala telema bi mama ozongisa biloko te lelo penozo bi mozokende luka esika basio bakendaka to luka ndako ke kofutela kende kovanda mama osalaka oza na permis de conduire oza mwasi kitoko pourquoi papa zo maltraiter makama makasi bo sali nini mama ya na banda kolela bana ba revendiquer na ndako bango nyoso misatu mibali ba telemi tata na bango mama ya ni bitumbe komi na ndako mama ya na bandi kolela o mobala biso ko simbi mama lelo mabe kozala na moni ali tozokende mama ya mpona ko éviter tokanga na bana nga tobimi tokipa ya pasteur moka zaki na mboka na biso litanto luka solution pona nga na benga mbila pasteur na biko benga police te yaka na sola na yo peut-être okoki kozonga ko benga na no police te tokipa pasteur apesa conseil pasteur abengi po bongisa mama ya esimbaka te eza mokolonga na bima na ndako esimba te na cascade na bana nga libanda ti toye kozisika kovanda o tozati lelo mobala tikali mona ndako mais oya suka malgré papa banga za konyokola nga oya 14 ans mazaki na bolinga papa na bango azaki mwana za kovana biso penza mingi te soka vandi akepa papa na bango ka bon pazaki na bolinga papa na bango mais mi balo ya mikolo baba yaki na bango papa vike ba comportement ezalaki mabe mama ikandi bala ikufela nga bongo na koma kovanda na bana nanga donc libala ekufela ko na bengi pour partager le solo mobile nanga sali 9 mois ayeko se décider akende Congo Brazzaville abengi mwana bikwa suku basola mingi ebise kinga na zo voyager na vacances na musala na ke kotela ba mama na Congo Brazzaville mama irane zaki ane passer le solo na zo betela mobile nanga kendaka na août na Congo Brazzaville mama kende mobile akendanga Congo Brazzaville ti lelo azonga te bolanda lisolo makamdenge za na mokili mama Irene mobile akendanga na Congo Brazzaville nazo ebate soki ezaki ndoki soki koluka mobala koma kuna akutana mwana mwasi moko boye yende mama na bango a préféré abala beta lisolo na bandeko ya mibali partager lisolo mibali mingi na poto na baboza na défaut oyo mwasi yo kovanda na ye oza na posa mama na bina ponela o mwasi te oza na posa bandeko no baponelo basi te mibali mingi bazoba na poto bayebaka valeur ya basi te balobaka ndeko na nga kala zalaka te oui ndeko na kala zalaka te mais moi so bo partager ne limoko boboti ne bana foi ba ko considérer mokileza na makambo ebele parce que bandeko no bavanda ki pana bango yo vanda kana mwasi na maladi ya bututo na mo yo zalaka na ye kolia na yo ye mutalambela ko ya na zo ebiso mto maltraitera mwasi liaka biloka mwasi oza modi vino mobimba pourquoi na lobi boy oyebaka te mwasi ozo maltraiter tanga zo lamba escalelaka to ebisaka nzambe nini soki atambolaka bien nzamba za nzambe na ma oyoka mwa mwasi wana surtout soko za vraiment osala ke mabe kolela ya mwasi nzamba yokaka ya mobali pe nzamba yokaka na ye toloba kaka bongo soki poza na raison no nzamba kobundela yo po nzambe bafutaka ye te ke nzambe kotelanga ye nzambe protéger nga na lisumu na nga te aza mokonzi respect na yesu masi yakolo na pema bamorena bamwezi bolanda liso mwana mbala kenda Congo Brazzaville akutana mwana mwasi moko o famille na elingi abala bavanda babandi kovanda na mwa mwasi na mwa mbala kendeki posa la 3 semaines asali 1 mois asali 2 mois asali 3 mois ekomi ke mukanda mwana mbali na Brazzaville ebunga ondele mobali nanga zelaka teti norge na vantar nyonso liko nango ye mutatanga mutamayele mama Irene akay koluka moy azunga na yebaka ta mvutuma ngo ya ndenge di mama Irene mobala koma hotelinga nanga na Brazzaville bavaye na mwana mwasi na panda 3 mois bolingwa sika e mwana mbali mbongo sili na nini na Brazza musala awa ebeba mama ya akoma kotambo lokwa mutaliboma na Brazzaville balongola mwana mbali makanisi mwana mbali so bandi komela masangala ngwe na Brazza oyoka na mawana pasi mama Irene batu bakomi kobenga bana bakuzin bakomi kobenga bana nakosala oya kozombali nakoya kozombali ndenge nini ngana isi tokabwanto za sumwasi na mbalite akenda kotela mama Irene tala ne passé na mois d'août ti lelo mobala kominga lokola mutaliboma mama Irene ba otie ko filmer mobali mama Irene mobali ndenga komi mama Irene na zoe bato eza ko lokate mobala komi mandefu alati lipapa moko boye t-shirt moko boye na ebite bilamba kendaka nango ekufa e pasuka e mama mbala komi lokola mutaliboma na kokite lokwa na botana na bengi ndeko na mwasi ebisinga lobi ya so botike a okufa za papa ya bana nayo omonika nde yaza awa ba pasteur mba ote kubimisa prophétie mama za misala mabe ya kozala pembe no mama ande ko détruire vie na ete mama alingaka ya te banda yaza mwa keto banda ko kamwa na kimukolo mama komi ko diriger ndako ya banda ko lekela biso pour votre information mama biso za misala mabe
grand frère so otiki a kufa grand frère koma lokwa mutaliboma arevakalia ka bangu banzela mama Irene nazo bate ko lokango ya ndenge nini leki na bi pasteur moka ko swana banga lobike omoni mwasi na azaki lokola kadena na ndako na bango po mama na bango aya kozwai abebisa ye na misala na mabe abanda kokokate po kadena ezalaki mwasi na ye yango monaki etufaki couple na bango akomisaki mwasi wana suka lokwa demoiselle abima na libala po azwa tan ya kosakanela grand frère na bango ti babengaki mbango akende Brazzaville wana ezalaki envoûtement mwana mwasi bapesaki wana aza mwasi ya misala mabe bafi ya monde ténèbres yango bandeko nanga mibali ozana poto vine ezobonga te baye kotindelo mwasi na réseaux sociaux lingi mwasi wana ale ba mama baponye batata baponye na banoko na batata mwasi yo pomoni kaka mwasi baponeli ngai o albuswaza malamu te oyebite mission nini batie yo koya na biso na poto bandeko nanga tokoma na bakomba ya David mingi bakanisa koya poto eza kobonga te na poto to sufraka kolamuka da na ton kende musala contre volonté na eza souffrance la vie mobimba peut-être ane mobimba ola muka ton kenda musala ozala fatigue ozala malade ozo forcer nzoto opema ka peut-être 3-4 semaines ya vacances na ne mobimba ndeko nanga eza torti to mona ngo lokumu nazo luka vie na kenda musala nazo bosser mais ozo boma nzoto mingi to sokufa na poto ba malade ezo bima ebele eza cause ya kolala mukie ba murena ba murezi tango bandeko bazomona ki yozola la mukeso ke koluka mbongo pona bango yo bonga olamusa ba komba na vie surtout soko zui mwaso ya ebie sumasi ya liko na ngazama présentable otie ba famille mal à l'aise pona bango ke yo muto sela ka mwasi wana nyonso or ke basi na poto basalaka ezana mibem su na poto banda bazana mwasi babota bana 4-5 na kabela mwasi 300 € te a mona ngo ebele $300 ata on dollar ebele soko kabelo mbongo suka 30 € mibala bongo baza na ebite basni bazaka vandika na mwa bwembala eli mwa 500 mwa 600 na poto koma rare baza na bango me ya moko mibala poto batikaka basi kende ko misalela kende ko milatisa kende ko mitsalela nyonso yango mona mibala poto mwasi malati bitoko ke fete azoka mwa mwasi kama tendengeni elambala mukole somba ma yebite sapatu mukekota na ndako eyebite parfait moi ça pakola ayebi yango taka mwa suka ninga bima eza normal na poto mibali basela rabasi elokote siko ba famille ba mona onde mibali basela rabasi na poto nyonso tala mama oyo ayini bokilo na moi ça bakutana mobali na na kuna na Canada baza ba Kongola Brazzaville bon bale mena Brazzaville bayebana kate baye ko lingana na Canada bandi ko botela kuna mama yerani mama na mone une fois na vie na ngana kenda vacances na Congo Brazzaville mais façon mama na ndeko talilanga mama yerani ezala ki pasi na ko beta lisolo pona ko pesa bandi ko mbali conseil bozala kama ili mama yerani papa ba na nga visa ya kubeba ba uti ko filmer batindelinga mobali wana mama yerani na ondi matemba na ndola ni mbitu mako mama yerani mutaliboma fo mona t-shirt li papa ba filmer ba bendie na musika poso ba filmer ba amoni a osilika mama yerani batinda laksi bana bandi kolela mama faut trouver solution ba mourir na ba mourir bo pesanga conseil solution ninga na ko trouver ngana za mo nzambe mena pastete na obondela ka nzambe obatilanga na makila na na ke kokota bitumba famille batu mama yerani okende ko Kinshasa ba komba ninga na ozwa mama yerani na komi ko banga na famille na Jésus baleki nembo edende ko na bino babitoko edende tina nini ya ezaka fazonga ka Canada awa musala ebeba mwana kindaka na ndako na mama ndako nene biso ba saisir ngo mama yerani toyebi suite ya mobali te biso pe suite longwa na biso kuna o kaka suka mtaza na suite tata moko luka ye mikolo mama balobi aza kuna portable te akozwa telefone wapi akendaka ne passé na mois d'août si lelo mama yerani bien tazo ko kisa inani na Brazzaville mais liboma mama yerani na zo ba te sur eza koluka mama na bango mutamisala mabe bandeko bolandaka ngai bakongola Brazzaville bo pesa na ndeko concert ko sala ndenge nini mama yerani na zo ba te ata so mina aider pona mama bana mama yerani no mninga ko bandati famille na bango baza bato akindoki mama yerani nga pe famille na ngai etelemelinga balobi na ngake na kota bitumba ya batu te ponga na sito boyana banda to boyana ngana mobile to ke siko presque 2 ans banda to kabwani banda na bima na ndako na ye mais banda ki Congo Brazzaville bientôt so kisa ina ne pasta kenda ka ne passé na mois d'août mama yerani famille na ngelo bima kambwana etalingate côté bana ni tomba moni video bandi kolela mama yerani pesa mi bal conseil bozaka na conscience comment mobile a plus de 50 ans mama dirige kayo mobile a plus de 50 ans bandeko ba dirige kayo mobile libala ozana parole tozana valeur à moi si tout bon en moi c'est la papier moi c'est le côté pona yo ce que ezana makamsu na vie otika sala ngona mama abino te ni na bandeko na yo eza pasi mibali mingi na poto ba otambwa na mama lobi
bandeko na nga balobi mibala bongo na veni ba regretter omoni bandeko na bazolo bazala mibali na bango bazape na bana na bango ya mibali pe bazape na basi na bango bazape na bana na bango mama na bino pe azape na papa na bino abota pe bino asala pe vina et pourquoi pas yo ozala responsable au dirigeant ndako na autant mama na zo na ba prophétie que yo zo bonga te na poto po moi sino aza moi si mabe aza moi si libabi mais tala salaire na o gagnera combien zwabi ki na papitia na mesa tant on a gagnera 2000 na futara assurance à voiture combien na futara ndako combien na somba carburant combien na lataka combien na tikala kana combien ndeko nanga sala calcul pourquoi kokotsa bandoki na ba couple ozole la piaka parce que ozana organisation ya malongate oza envoûté yo soki ba futu 2000 na musala mama bengiolongo na no 400 otindeli mama na bino femme de nuit tango ko futa ndako okolela piaka vino ko avancer te parce que chaque mois pesa mama bino 500 royali kambunini ba morena ba morena to banga nsambe Jésus-Christ revient bientôt. Ndeko aza congolaise à Brazzaville, aza na Canada, a Betisone na iteso bandeko à Brazzaville bolandanga na kaya mwana mwasi mamera na mwa ndenga ko edeli mwa mbalote. Mikanda na ebunga. Yem aza na même pas na God saki atambo izati bilamba na yeso ki pasuka. Yeso ki mamera na comprendre na tunde ko na la wapi. Okomola na kabungu. Lola la nya lobala la mamera na zo bate suriza ko lukango ya moderne babi mama na bango mutu asali boy. Yango beta lisolo ete ya bandeko mibali pena bande kwa basi mingi pe bozana mabala bolandanga bien bo négligaka mabala bino pona ba famille yo ya libala na poto oyaka kapona kusunga mama bino na bandeko na yo ndeko nanga libalo ya eza yo avo sunga bandeko no fomi sunga yo moko na bana na yo na beti sete na basi ya poto mingi ba mariage na bino eza ya koningana à cause ya trop famille basi ya poto ba pe na défaut na makasi peut-être mobile mo pazolanda okutama na mwasi ya boye yeli kamnya so mbongo pa na bango bokoma makasi na bilokos na ba carton bana basuki salite ba papa ba liaka suki to côté na ndaku ba drambete koma ya kunzuluka biloka ndaku beba ba cuisine ebukana mamo salaka umipesa kaka na bilokos okanga biloko ekende Congo otonga mama kotonga na Congo eza malamu mais vino eza kana poto muto atonga na Congo aza salite na poto azuba muto atonga na Congo bane baliaka bien te azuba po banda kotonga na Congo fo ndaku no na poto muso akotia on fa sepia na makasi bana no fo baza déjà baza ya kokuka bana bakozanga $100 te po $500 na Congo bakende kotonga oui to boyite mais avant kotonga na Congo ndeko nanga fo awa pe ozalaka bien vie eza moko okoya ko banda kotonga yo mamozo landanga bana baliaka sumala mute mobala koma kolia bloka ya vite fait bino pena mayebo bimpiatu makaya bo bien mwamba bolamba ngo kala mikila ngombo lamba ngo rare bokomaka so pe mutozo tonga ndeko nanga so si papa obimelo mwelela kokodiko na mbonto pona nini yo mutozo tonga ndeko nanga kotongeza malamu usala ba faire eza bien mais soko zo sala ba faire na Kishasa ndeko nanga ana poto bana fo baza na ba basket bien baza na ba suki bien yo mo reposa la bien osela mbongo na okebo kokufa otiki mbongo pa bandeko na biso kilelo yaya bana babotami na poto oko risquer pasi ya pamba musala punda musala cheval na bandeko na biso mite ya mabe oyo tokutani mbala sima ete ya yo mama papa pe ete ya ma nzamba pambola bino pona patience fidélité confiance ndenge bozelaka identité ya Bundesirane masiendo ki mwasi apela ye moko sans mombonda ebeteli pro mars mwasi aloba tala te pambola ma kozana mwasi alobaka mingi bo eza grâce awa hypocrisie le karaté olobi na ye bisio soko ochange soko ochange te yo muto yeba potika bien bisous bye. Ah, merci beaucoup. La deuxième fois, c'est gentil. Merci. Ah, deuxième. Quand même dans mon young et 5 navires, ma casquette à la place la faute à l'homme, le passe la commission et bien ma caisse. Bonjour, ça va? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et on a tous les vidéos, on a la scène, on a vu, fils,
fashion eteka biloko ya kalite nokisa mona bino mosika ebanda na Europe na twinta nti mona asalakisi ngai wana ekomata mpona ebanda biloko eza pesa na adresse na bino. Bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, dans en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans un niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, vous appelez ce qu'on a bien accepté le bouton marquage. Ma chérie, on a pour se aider là. Vous avez bien la qualité parce que là, pour ça, tu as rencontré la bourse gagne là. Nous avons déjà les classes. Bana Europe, bana kini bakosaka yango te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazolakisa bino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga oza na poso somba sous-vêtements ya kano gene collant eloko nyonso oza nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya ba papa ba sengle ya kitoko ndenge kaka bozomona pona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu benga yaka na Fils Fashion adresse yangwana libumu ezo mwa forme chemise evanda po esala bien ya ba papa yango toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya qualité ba marque ya propre toza na ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambu bergine ezate toza na ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso toza na biloko na biso ya kosokolela nzoto toza na ba vernis toza na ba rouge à lèvres biloko ya kitoko pona basi to bosana te ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba saki ya din oh mama Irene Simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko oh deo ya monoko bongo te Fils Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu toza pona bino boya ebele bosamba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre o ba mayaka pamba te bosombaka na balabala te balobi oyo en direct de